Bonjour, bonsoir. Banagnon sur la personnalité et zanga humble servante Namino Dolia Kambi Karane dans le Baka. À travers temps réel, beaucoup raté et le Komorote Boza toujours à la page dans news non ce que les Kanakin ça. Yango Bomoni Dolia Kambi déjà na 4 aéroports. Yanjili Tozan aéroport Anjili Tozo de l'accord. Ya Papa Lutumba Oyo Atika Kibiso Akufaki Kuna na Paris jour pour jour déjà un mois pour Akufaki le 30 mars le Toza le 30 avril et c'est déjà un mois Yango de Bozomo na Fula batu na 4 aéroports bazozela corps à Papa Lutumba et Koma boza toujours connecté boza toujours branché boza toujours informé na lingi bino mingi Bonsoir, puis Roger Mwana Mboka. Bonjour mon frère, bonjour. Boni. Ouais, tranquille, tranquille. Voilà, puis Roger Mwana Mboka, tout le monde peut présence dans l'aéroport international de Kinshasa. Et moi à dire par rapport à la présence pour les poètes Lutumba Simaro. Bon, en tout cas, moi à dire que tu as partagé ma peuple congolais tout ensemble, na famille biologique et à papa, na biso. Nabino pe ba journaliste parce que vous avez pu interviewer Papa Lutumba et les lots a sauté bon après n'a pas sa mutema biso pe ba artiste musicien tozo la source na biso po biso to no benga source puisque il y a zala qui pendant le la bibliothèque musique à Congo mutaboye boanya boye tozo et source wapi il y a un moni tozo kabola mawa moi na Mboka puis Roger est-ce que le roi de la forêt rançon le patron na yo ou yo travaille ka et présence naïe Alito ni Bongisi déjà par rapport à l'hommage à Papa Lutumba. Le roi de la forêt très affecté na disparition de Papa Lutumba puisque ceux qui besoin na sima tango wenge musique maison mère banda qui parmi ba vieux Oyo ba soutenir que le roi de la forêt Papa Lutumba faisait partie. Donc ceux qui peut aujourd'hui na 80 ans à anniversaire ya Papa Lutumba parmi bato ba bimi saraye ba kende ko sepel saye patron nga pe Igwe le roi de la forêt même un hôtel du fleuve à kende ko sepel saye. Donc pour dire que Papa Lutumba zaï penda na katia mutema le roi de la forêt raison pour laquelle à suspendre d'ailleurs ba concert aux qui prévu et betama mikolo en raison pour na okunda Papa Lutumba et l'air solo lande tozanga dans un aéroport wenge musique maison mais ensemble na présent na Weranson baza na podium siko na triomphal bazo beta hommage à Papa Lutumba donc tout ça ko accompagner toujours matanga o puis Roger Mwana Mboka ba souvenir ni nos anango ya Papa Lutumba les poètes Papa Lutumba va souvenir d'ailleurs premièrement Azaki Papa Morodou Azaki sans polémique likamuna mutute Azaki na loboko ya façonner Azaki na loboko mo malamu ya façonner so Papa Lutumba simbio il faut bima so tali artiste le roi ba Carlito na yokaye likola Papa Lutumba so ina sepela na ba artiste le roi le grand ninja Madilu Multi System eza ba nzembo Papa Lutumba so ki oyoki pepe kale ampanya abima danger pe na ba nzembo msuwa Papa Lutumba pour dire que Papa Lutumba zala qui bibliothèque à musique à Congo muto vraiment a sali à trop autre robot sanaiti nzembo nini oyo sepela na ngwe marka yo na ba nzembo nyoso Papa Lutumba composa na sakana kate o sele o loboko na lita mama ba pesinga conseil alobina bimaka na ngayo kozonga te o natika kopesa nzoto lisuma ce n'est pas la peine aembanza moment alobi kotisa mwana kelasi mokola kokola koya kosalisa yo kolakisa ye ndoki te akoya kosilisa yo famille lakisa ye kokaba ezali nde kobombisa kolakisa ye koswana te akoya kozanga baninga na quartier
comme on a cabinet molili. On comprendre cabinet molili. Papa Lutumba sala banzembo loka ba verre cassé, banzembo loka ba maya. Maya ngana tielo boko na motoma sangona yoki na bonde kondima. Papa Lutumba sala banzembo loka boule. Testament bande kona kotanga na kozongela e maloba ya boule baninga na kotanga na kolela e nazangi na mokili binemi bolesinga poison. O comprendre. Donc Papa Lutumba sato bando yemba et bon tant oya ozo ba dati pétrole ba ofela ba verre cassé tant oya ozo ba nzembo logo là ba tant oya ozo ba nzembo logo là ba na leli si famille tala ba nzembo na yemi niveau famille leli so oya ozo ba nzembo logo là ba kiti kwa la donc ba nzembo wana so yego yemba ngo o alobaka ke non Papa Lutumba yemba nyonso ayemba nyonso vi côté mo lobi mituna oyo nazuye no tena mokili na koluka sena bible na kokakate osilika dati lobisa moninga mama ayembaka nyonso tu Papa Lutumba ayembaka nzembo lokola kitikwala nzembo lokola kitikwala o comprendre mama yelanga lindanda na okiposa ya koyemba na koyemba ngo bavie pasi ya mokili ayembaka ngo nga nazalaka na zwa natikela basi ya mabala nazalaka lolendo natikela baye bazwa kitoko kitoko eloko pamba kitoko nde mabeleo nazalaka lokuta natikela batayer na bamenizie mama Papa Lutumba Torobosa na été. Absence à Papa Lutumba, le pire jour où nini na musique congolaise, les monuments, les poètes accueillis. Absence ouana. Vide mounene koti parce que sagesse aboye na habité ça tozoye sous puis donc nzambe kaka oya pesaka apesa subiso parce que tozangi penza Congo Afrique matozangi muto aboye alobaki photo bongo photo soki bongo ebosani bande kotope sali faute nzoto mobimba kofuta faute ya bongo alobaka liloba moko bien na botama na sukelinga kanga te omino nazwi na mokili ya nzambe atako eboyinga nasala nini na tuna ye personnellement nga mona tuna ye Papa Lutumba olobaka nini na kati wana alobi na botama na sukelinga nga te likoloba tobotama na bandeko nde tobotama na yaya leki quelque part pe batrahisaka biso minu nazwi na mokili eza lokola mwasi oyo tolingaka na mokili camarade oyo tozwaka na mokili ata boyi yo omitungisa te mpo soki okuti obotama nango ndeko na yo aotrahir ebongo soki mutu mosusu atrahir edérange te donc omitungisa na yo te donc sagesse wana non. Mwana mboka puis Roger de son vivant ya Papa Lutumba ozwaki tango fréquenté mbalebele Papa Lutumba félicitanga na bibwa à l'époque l'air nazobeta na chanteur na Opération Dragon tozali koyemba Papa Lutumba azalaki wana apesenga loboko abi mwana oza na avenir na banda kutane mingi na Sébastien awa epa venanga Lisi Baba à l'époque personnellement aussi to banda kutane pe mingi wana ezalaki bien to banda mona na mingi et dernièrement awa na posé quelques questions na émission moko auto le Canada Digital Congo na posé quelques questions et to solo like donc to mona na moi mingi penza. Merci beaucoup puis Roger Mwanamboka. Merci na bino opende bozawa bo accompagner matanga. Merci. Bonjour Tandrine. Oui, bonsoir. Donc na moni présence non à l'aéroport Anji les années yoko c'est là-bas na poto ba na biso partout dans le monde. Maman Doris Lema personnalité Fumuna Gaz pilé bango. Bon, tout d'abord ba musique nanga et maman Tendresse Libinga la sirène nazana bino tanga na ma belé ça veut dire na na makambo est important. O eza sens te na mona tina roya ngote. Donc nga souci nanga ezaka ke tole la vie na ba respect na ba valeur na yé paga ezalate tout le monde a na droit au tel accord ya papa zaki mutu ya batu ezalate makambo bakingandika bakende non biso tout ozana droit ya ko komesika corps papa ezali total papa to ça to ça la dernière hommage makambo ba sa différence o batu boy wana esimba te mabe ekota o ba anti valeur biloko wana ça dit bingana boyango parce que ba bengi biso da ba journaliste en ligne internet anti-valeur wana bolongo la makambo anti-valeur tout le monde a un droit
il y a tel accord à papa et puis va permettre à tout le monde à se vidéo dans les bons parce qu'ils ont rendre papa hommage. Tu retires au monara papa le sous-souté. Oh Zoal Maramba anti valeur wana e bangani tingana obeta yi. Tendresse ne bongo nga so la bo. Eza be ngara nzembe moko na lingango bandaka là j'étais encore na 6e primaire et nzembo datina nga tonton ibaye nzele bolingo toni na mabulu motuka ekumi bolingo na biso ezali na maboko na yo tika kotala pembeni okoya komona ba oyo baleki ngai tina nini tosala na se ya ndoto na tongo bongo ekumbanga mbodati alobaka moto akumbaka maki aswanaka te abundaka te comme to olobela nga naza na kanda no comme to fetoka mbano kama ya anti valeur na obeta ye to e matanga ba oui oui Nasengi merci na batu sont baza connecté na la personnalité TV kane bozomona tout le monde aza en mouvement parce que pas ces amakasi baboy biso tokota nakati tokezwa image d'accord à papa Lutumba Simaro en tout cas tozo bundaka ne toza na posa kopesa bino ba information vraie boza toujours connecté boza la décité boza toujours connecté na la personnalité boza décité tozo bundaka po boza image nasengi merci na mama Doris Lema la personnalité merci na Akil Bavouatou merci na Guy Chanty Viris Real de Madrid Nambo Sainte na Moni Mipoma Vanga place aux Aka Tozo Bunda merci bye bye tout le monde à la prochaine numéro merci na réalisateur nanga Igo Kapongo na Segon Kapanga tout le monde ani Oui, donc Bomoni Bongo arrivé à corps. Arrivé déjà à corps, il y a les poètes Lutumba Simaro, Bomoni déjà, Toza Bongo Awa, na aéroport international de Kinshasa, Tozo Bima Bongo, corps Yangwana Ezakoya petit à petit, Bomoni corps Ezakoya. Vraiment, tous on a toujours branché, scotché, na fête TV, et puis na HD Vision Télévision, et na personnalité TV. Donc, tous toujours ensemble, hein, pour la Relaxabino, c'est que il y a les poètes, hein, les monuments de la presse congolaise, Lutumba Simaro. Vraiment, biso tous on a présent, malgré tout Mboula déjà bandi, on a tous sous la pluie, Mboula déjà bandi ko noka. Biso tolobi tokozwa bongo image tokozwa bongo image vraiment tokolakisa bino image ndenge nini eza ko se dérouler awa déjà donc bozomona mbula ezobeta muke mais toyebi ke ekoleka nango bien na ngulu ya Nzambe tokozwa ba image tina suka nulle part ailleurs awa pena tokozwa ngo ndenge Eza kokende boye. Vraiment merci. Tolela na o bazolela lelo oyo tobungisi sous les monuments de la musique congolaise et Papa Wemba Kenda tout mona Luambo Franco Akenda et tout le monde a King Kester et mené à Batika Biso et Marie Misambu et Lelo et sous Tokomina moment où tu perds les sous les monuments les potes Lutumba Simaro beta musique et belé beta chanson et ça là succès au Bolanda le rôle ba Maya Butala Banzembu le rôle ba Testament Banzembu et belé vraiment les poètes Lutumba Simaro à Salaki Musala naye yango moni et vraiment Kinshasa et Leli, Congo et Leli, pourquoi pas partout au Bazolanda Biso, Bazol et la Bongo, les poètes, Lutumba Simaro, Azaki, répertoire de la musique congolaise, les lois Keya Tiki Biso, vraiment Yango Toza Awa Biso, Toza mobilisé presse,
toujours la Kisabino, événement malgré tout, et valeur, il y a médias en ligne, mingi, obenga, biso, anti-valeur, pour comprendre, Moussala, aux médias en ligne, merci vraiment, la bino, la confiance, la fidélité, vous avez biso, pour l'accepter, événement, on a débit, Tina Souka, les potes, tout le Simaro, toujours présent là pour la bino. Vraiment, pour mon corps, il y a un vraiment, pour mon corps, Negeza Kokende, vraiment, tout le monde bongo awa, tout ça dans l'aéroport, tout ça kende, malembe, les potes, tout Simaro, on a bongo la Katia Corbia, tout ça kende déjà, tout ça kende bongo, vraiment, vous êtes partout, vous Hollanda Bisso, vous Hollanda, les guerriers de la presse congolaise, Segon Kapanga, tout le monde qui en exclusivité, beaucoup de encore, il y a les poètes. Lutumba Simaro. Vraiment merci. Le Monia, la police congolaise, na musala kitoko, oyo bazoko sala, vraiment to moni bongo, nenge oyo, koreza kokende. Vraiment, merci vraiment la confiance na bino. Et Yewana accueilli Atiki Biso, les poètes Lutumba Simaro. Vraiment, Eza Passi, Kubungisa. Monument monnaie de la musique congolaise, le rôle à Lutumba Simaro, compère d'un grand monument, un grand artiste, un grand musicien, le rôle à Lutumba Simaro, vraiment ils ont passé, tous les labongo, na famille naïe, famille biologique naïe, tous les labongo, na famille artistique, pour perdre bongo les monuments et les potes Lutumba Simaro, vraiment, et tous ça toujours scotché branché, tout le monde a bon aéroport international et Kinshasa, tous s'est dirigé déjà. Dodo s'est dirigé déjà vers Kingasani. Kingasani, vraiment, à Champani. Donc, voilà. Petit à petit, Dozo Kende. Kor Yangoana. Dozo Kende toujours. Merci vraiment. Nabino Sobozola Nabiso ya partout, Nanou Mata, ya fa de Gol Mata de Bundes, sans oublier Amokashi, hein? Amokashi, Motema Gili, Kamo, Kamo Obama, et à partir à Montréal, Bazola Nabiso. Merci vraiment la fa de Gol Mata de Bundes. Café on a 6, merci vraiment, nous avons toujours connecté, branché, nos Hollanda. Et quand il y a Lutumba Simaro, Dozo qui est déjà petit à petit vers Kingasani et Asuka, et Dozo toujours présent. Vraiment, et ça passe. Souhaite la bienvenue à Simaro encore une fois, qui est un bon retour dans son pays et sur le sol de ses antennes. Nous sommes en direct pour permettre à tous les Congolais de suivre le monde entier. Je vais donc donner le micro à son excellence Madame la ministre de la Culture, qui au nom du Premier ministre Bruno Tshibala, qui est organisateur de ces obsèques, coordonné par la ville de Kinshasa, pour un petit message en grand. Odosé, au milieu s'il vous plaît. Merci pour la musique artiste na biso monene oyo atiki biso oyo auti kozonga na mabele ya bancetre na ye pour accueillir ye très bien yango na pesi bino merci na invité bino lisusu pendant période oyo nyonso ya matanga bozala to rendre hommage mérité na oyo
oyo abinisaki biso na oyo apesaki biso mateya ebele ya bomoi na vie na biso. Encore une fois merci. Nakopesa Paulin Mokendi parole pour rappeler bino lisusu programme ya biso matanga ekozala ndenge nini. Merci. Merci beaucoup madame la ministre. Avant Paulin Mokendi aloba mabele ezala mokonzi nango ville ya Kinshasa gouverneur na biso azali Floribert Bafiba moyebi ki André Bandako na parlement vice gouverneur na biso de Tozana ye ya na biso Kinshasa bobetele maboko makasi tango aza kopesa biso bana Kinshasa message par rapport à matanga oyo. Merci mingi na ndenge ata butu wana bozomona corps ya Papa Lutumba Simaro ezokota na morgue à cinquantenaire après avoir esika wuti kuna na place du cinquantenaire esika Weranson Ngama Makanda rendre hommage na Papa Lutumba o azaki poète o azaki vraiment icône la musique congolaise. Place bozomona biso to komi déjà na hôpital du cinquantenaire et si kanzo to Papa Lutumba et kovanda na morgue tu le jour où bakobimisa yango bozomona bato be baza awa ba ko rendre hommage et Papa Lutumba bato bazolela bato baza vraiment na pasi ko perdre mutu munene o aza grand musicien na kati ya mboka Congo. Toza wana toujours pour nous informer bino nde tolobaki na la personnalité beaucoup raté le komoroté beaucoup za toujours informé malgré tout ba bengi biso banti valeur to ko informer bino kaka. Posez caméra na flamme aux locaux, c'est bon. Messieurs, vous allez répondre. Le caméra n'est pas la caméra. Ya pardon, vous tindika te, vous tindika ngai.
ngai otindika ngai bato bana nsima wana bomoni toza na kati hôpital ya cinquantenaire esika batiki corps ya papa Lutumba na morgue nasengi bino merci parce que bobandaki na biso nayebi boza connecté borate eloko moko te na la personnalité tozweli bino image banda aéroport international de Njili toye kozwa so image na place du cinquantenaire esika le roi de la forêt à rendre hommage na ba autorité immorale ya RDC esika ba rendre hommage na papa Lutumba Simaro siko pe to komi na morgue esika bache corps ya papa Lutumba kaka nde na lobaka à travers temps réel beaucoup raté le komorote beaucoup zappé le komorote boza toujours informé naza wana kaka juste pour na ko informer bino naza humble servante naza ngamwa musana bino ka ne aloba doli akambi aza wana pour na ko pesa bino ba information vrai peu sûr na sengi bino merci partout boza kolanda la personnalité bisika boza ba mbote belé na moni Guy Chanty virus na sengi susu merci na moni susu patuchi de na États-Unis na moni chouchou luzolo kuna à Londres na moni susu Hercule Banvoa tout Hercule Banvoa tout de Londres passe aux abambote belé na moni le basketteur de l'X Christian Mafuta René Makonde le honorable Badjogo place nos aux abambote belé na moni papi teke na États-Unis na moni la mangue mi on a bakazala kaka moko kuna na France eza Pebi Mabianga place aux abambote belé René Makonde le na moni susu mi po mavanga mabanga place aux abambote belé na sengi merci na la police ba sécuriser biso tito komi awa merci na Montréal babenga kae Igo Kapongo merci boza toujours connecté dans la personnalité beaucoup raté et lo comment côté Mama Doris Lema balobi fumu na gaz bambote be place aux ali bye tout le monde à la prochaine.